Côté toza na pasi na mitema me tosepeli kotoso yo lobaki merci kino komisa biso lelo yango tika ete biso totikali likambo ezala leson mpona biso sunga biso ntango toza kolongwa awa tozonga na mayele mosusu po ete toyebi te me yo nde oyebi lobela biso au travers ya kokende ya papa na biso ya camarade na biso ya ndeko na biso ya koko na biso ya yaya na biso Albert Mafwila Ngombo pesa biso mayele oyo biso totikali yo kokumisama na yango na kombo na Yesu amen, amen. Bandeko na ngai libote lobi na bino merci mingi me Nzambe apermetaki tokoma lelo a biso nyonso pona yo pona ngai. Ma première fois na komaka awa c'est lui qui m'a amené ici. La deuxième fois c'est encore lui. C'est peut-être aussi la première fois pour toi. Et c'est peut-être aussi c'est la dernière fois que tu viens enterrer et que très prochainement ça sera toi. La mort c'est la chose qui n'avertit pas, qui s'autorise et personne ne peut l'empêcher. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après cela vient le jugement. Ce qui est un loko oyo basale kango projeté mais s'imposaka babenga ngoliwa et qui paka acheter ça peut prendre un avorton, ça s'appelle la mort. Ça peut prendre un enfant oyo papa boti tango aboti kaka mwana mobali bobi mwana nanga oyo na kosalaka ba projet mena pona ye mais papa kokoti kala maboko pamba 2 ans après. Ça peut te prendre après 80 ans. Et qui pakatango te. Bible lobi na biso soki ba lobi na yo kende na tango ya kende sika ya fête na sika matanga kende pa matanga pour kuna nde sengolo zo instruction. Quelle est cette instruction? Lelo ndenge toza ko benga Albert Ngombo Mafwila ebembe lobi ba ko benga nga ebembe lobi ba ko benga yo ebembe. C'est la chose la plus certaine qui s'impose et personne ne peut l'interdire. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a vaincu,
Cette personne s'appelle Jésus. Lui au moins était descendu. Il a pris la clé entre les mains de Satan. Il a libéré ceux qui étaient captifs. Et aujourd'hui, c'est lui qui détient cette clé. Quelques minutes. Assemble la nangai. Ceux qui ngai na lobi olandi ngai. Ceux qui oboyi oza libre. Nkolo Yesu. Nandimete ngai pe na kokufa mokolo songolo. Na yebite lelo. Soki eza mbala suka na ye koenterre. Ntango mosusu ekozala ngai. Moye na kima ngo ezali te. Po tata sikoyo nayebi mokolo ekozwa ngai te. Yango tina nasengi na yo pardon mpona mabe ya bomoi na ngai. Nayinaka, nalandaka mibali basi ya bato, nabebisaka bana basi ya bato, naza ndoki, naza moyibi, naza na mabe ya ndenge nyonso. Me yo boyaka bato mabe te. Nga na ya moko ya bato mabe wana. Yango nafungoleli motema na ngai. Yaka na motema na ngai. Kamba bomoi na ngai. Nalingi obikisa ngai. Lokolo lobiko ezalaki epai na yo Yesu. Nasepeli nalanda yo. Na kombo na Yesu. Nde nabondeli mpona manso. Amen. Au nom de Dieu, au nom de tous les enfants, nous te disons un parfait. Merci. Ok, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Merci papa. Jenny.
Maman.